Pondou Ngwangula, une recette culinaire du Congo central. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer les pondou Ngwangula à travers notre émission Makusa Ekolo présentée par Lumière Kitoko. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine émission. C'est parti. Bonjour Maman Viviane. Bonjour. Maman Viviane, tu sais que Zano lisusu lelo. Lelo l'exhibition kolamba ni maman. Lelo nazola kisa ndenge nini balamba pondu ya Ngwangula na Congo central. D'accord maman Viviane. Pour la kolamba pondu Ngwangula na Congo central, il faut ni. Pour la kolamba pondu ya Ngwangula, toza na besoin ya pondu o babengi buka lelo. O babuki pondu wana ya pete wana ya kitoko. Yango wana nde toza nango besoin. Toza na besoin pipi ya mobesu, pipi ekokozala na bao baliaka pulipile uno ezalaka bien. Mafuta mbila na mungwa kaka. Ah, donc ba compliquer ngote le kwa pondu balamba. Ba compliquer kate yango ezalaka simple. Il suffit seulement ozala na pondu ya sika, ozuka mafuta mbila na mungwa, olambi pondu na yo ya Ngwangula. Parce que eza pondu moko esenga pe donc soko olingo conserver nature hein? Donc ya pondu na yo wana kaka ndenge ezali olingo garder fraîcheur nango donc okokamata ngo osali pondu na yo Ngwangula donc eza très important. D'accord ma Viviane, tozotala ndi ngozela ba pondu Ngwangula. Awa tobandi tozwi pondu na biso tongolaki yango tosukoli alapres tobwakeli yango ma moto tokalingi kutu mpo togarda yango bien so mpo olingi kobwaka ma moto eperdaka belema mosusu alapres sucre mosusu mpe ezokende ya pondu sikoyo na nsima kokalinga yango tokamoli totie na liboka totuti yango pondu elingaka konikisa te mpo na lere tozonika ezosala lokola neti bozokata pondu mais soki bozotuta yango na liboka eza lokola neti bozofina pondu ntango bozosala ndenge wana bomona ete pondu ekozala différent na pondu oyo banikisi yango wana kotuta pondu eza pe na bavantage nango ntango ozotuta pondu tozomona eza exercice mobimba ozosala na biso bato oyo tosalaka su exercice mingi te na génération oyo soki ozotuta pondu donc eza lokola ozotravaille bamuscle eza pe bien quand même mpona nzoto na biso quoi. Kotuta pondu eza bien mpona nzoto parce que ezokofaire travailler bamuscle na biso. Ouais. En plus, ils sont en rapport pour garder forme, quoi. Si, ouais. Kolemba mbangu te. Kolemba mbangu te. Yango zo ba mama biso akala ba ki makasi. OK. Au mona lera azo tuta pondu lera azo transférer wana. Eza lokwa mutu azo kima mbangu ta osala footing. OK. Eza lokwa mutu azo sala ba exercice musuto lo ba corporel. Donc ba pompage ba nini azo sala exercice ya muscle. Mais biso pele tozo tuta pondu. Donc, c'est très important. Ils ont toujours ça la exercice sur mobimba. Donc, c'est bien quelque part. Wana pour nous, na biso oyenga to tuta. Toujours tuta pondu. Soko tuti pondu et sili. C'est alors pour banda procédure mosusu. Ah, tozali na ma Viviane, l'activité ndeni ya kolamba pondu ya Ngwangula. Ayebisi biso il faut d'abord kodongola pondu. Sokola ngo na mai ya moto kokalinga pondu na mai ya moto après okamuli obandi kotuta na liboka pondu ezala nango na poso eloko mosusu te juste kaka mafuta mbila piment na mungwa. Tosisi totuta pondu tozotia pondu na nzungu oyo sikoyo tozotia mai
kaka ndenge tosukolaka bapondu na bokoko na biso tozosukola liboka tozwi mai tozotia sikoyo. Ya kotia mai na pondu tobakisi mungwa. Tango tozobakisa mungwa tozotika pondu etoka ti tango mai nyonso wana na eo totiaki na kati ya pondu ekosila tokobalola pondu mpe tokotia mafuta tokotika etoki moke mpe to kitisi. Ok, Mama Viviane. Maintenant, si vous avez quantité de maïs haute, tu as quantité de maïs. Donc, quand on a un pondu normal, ou bien? Bon, dès que tu as un biloko total, tu as une quantité, tu as un biloko on a besoin de mesurer, tu as mesure à tali biloko on a mis sous, à tali à mon cas que on a oyo et ça ira. Donc, le babi bache maïs mouké maïs wana photos zele kauka. Donc, tu as maïs belé tata kopo moko. Yandambu, donc ça dépend à pondu quoi. Ou est-ce qu'on a pondu à quantité ni nous sommes menés par exemple pondu à combien? Mais est-ce que bon bazar na ba quantité? Bon bazar na ba quantité te ba ka buki pondu na moi mesure, wa moni ya kitoko, allez atali ka mai, atali do basi ba mesana. Alors biso pe malandi oyo ko yebisa bango po yebisa bango moi quantité oyo salela ki. Bon nga na sele mupuku moko pondu. Na sele kopo moko ya plastique a mai. Itonda bien te natika mesure ya mungwa lutu moko sikoyo tozotika ngo etoka po mikolo bato ebele bakóma na bamaladi omona omunganga apekisi ye mafuta ebele mwimba bapekisi ye basauce opo azoya monene mingi pondo mai ezoya ese monene makasi donc ifo asala nini ifo équilibré repas na ye ale sikoyo eloko nini basalaka. Donc, pour liaka boete, mais aux akana moi légumes pembeni, il faut ça nini. So ko sali grillades, otumbi so to lobani biloko ko tumba. Osali moi pondu wana, ya nini yangwangula pembeni, ole tozo monete e ko bakisa ba poids mingi te po batebele ba komika ko lutter contre ko bakisa poids. Na ba sucre na banzoto ba malade belé donc ba nyonso bakoma luka pe biloko oyo to bo eza naturel oyo eza penza équilibré pour la santé. C'est ça donc pondu ngangula eza bien pour na ndenge wana. D'accord, donc eza pondu moko eza malamu pour na régime. Pour na régime c'est ça. Eza bien po ezokota eza mai te ezokota pe mafuta mingi te et puis bepiso bazopekisa bato surtout neti toloba o biso moko toyebi bakombo tokotanga te donc bato bayebi bepiso mingi oyo balingaka oyo baopekisa na minganga donc soko olambi yango eza simple et puis naturel, c'est ça, donc 100% naturel, donc c'est bien pour donc mpona koéquilibre repas na biso. D'accord, donc après avoir que tout a pondu ngangula Mama Viviane atie moi quantité moko ya mukie ya mai après avoir que tia quantité ya mukie ya mai na pondu amatisi na moto tozotika ngo etoka tu tango ekoma mwa kobela mpona tobakisa mafuta mbila na biso. Tolingi tomoni mai esili tolingi kobalola pe kotia mafuta na nsima na yango apondu mai esili tozobalola eya lokola tozokalinga pondu tomonete na pondu mai esili sikoyo ezala na mai te ekopermettre oyo tozokende mosika soki neti tolingi osala biloko ya kolia okomema pondu na yo oyo bakanga yango me bango batamboka bakanga yango na makasa
biso tokotia yango ata na balanche basupu oyo ekosopanela biso te. Tu vois, donc soki otali na sa nzungu omona mai eza susu te, vraiment etoki. Sikoyo tozobalola kaka twana mosala moko ya kobalola kaka pondu na biso, tozobalola pondu mai nyonso mpenza esila. Na nsima totia mafuta, so totie mafuta ewumela lisusu te, tokitisi. Ok, mama Viviane, nano sikoyo koyekola kolamba pondu yango bangula oyo oyekolela kolambela yango wapi? Nga balakisaka ngai na koko na biso pe na mama na nga. Mama na nga alakisaki ngai yango po amonaki kaka ete kolamba pondu okolamba kaka pondu modele moko te. Po toza na 450 tribus na RDC, avantage toza nango awa na 450 tribus oyo toza nango, belambeli pondu eza ebele, donc toza bato moko tokoliaka pondu mokolo nyonso, mais tozochange yango, tozochange cuisine, tozochange. Lelo tolambi boye, lelo tolambi boye, tokolamba na ndenge bangala balambaka, ndenge baswahili balambaka, na midele nyonso tu mpenza. Po pondu eza légume moko oyo eza mpenza mingi awa na biso, donc nana koloba bango ya lokola bénédiction, parce que na mboka misusu mpe bapondu oyo eza te. Oluka pondu oyo omona yango te, mais lokola eza légume moko ya bien oyo tomoni ete eza koaccompagne baplat nyonso to toloba ya baviande tozoki banini, tokosalela na biso yango na bandenge ebele. Ok, mais baplat baviande oko opesa au moins baproposition ya baplat oyo bakolela yango nango. Bon, nga nalingaka pondu oyo so osali boye okoli yango ata na poulet rôti, donc soso otumbi, okoli yango cuisse, ndenge na bamboka na biso tomona ba cuisse, so batumbi cuisse okolia nango, bakalingi batumbi soki nini toloba poisson okolia nango, makayabu okalingi nde tolingaka kokalinga na bamidele nyonso tu okolia nango. Donc eza mabe te biloko nyonso, soki mpe taba batumba okoki mpe kolia nango, donc eza ka choix motu. Mais soki oza mpe moto ya barégime ebelebele bapekisa biloko ebelebele okolia oyo te, okolia oyo te, donc repas oyo eza repas moko oyo eza mpona yo, donc bienvenu quoi. Ekosala yango eza mabe te mpona yo, okolia yango na ndenge nyonso, okolia yango à tout moment, ntango nyonso oza na besoin pondu okolia nango pondu oyo, eza mpe mabe te. Elembi sikoyo moni elembi meya lokola nini, donc okolia yango na biloko nyonso okolia yango so bakalingi, donc ezo équilibre mafuta eza ebele te, biloko mosusu eza ebele te. Neti biso toza na Kinshasa awa, bapondu na biso ezalaka deja esili nini oyo esili sukali nyonso, ata babuki lelo bamabele yango mpe namona neti bamabele yango mpe koma nango kaka na problème. Donc okokamata otie bepice, okoki koepisa yango na goût na yo, mais respecte kaka mai, respecte mai ebele te, kotia lutu noki te, ti mai nyonso kosila esili, ale ozwi mosala kaka ya kobalola na suka nango otie mafuta mbila esili nango, ozobalola kaka, donc nyonso tu esali nango bien. Sikoyo pondu ebeli toza na problème te, pondu yango tomoni ke ekauki mpenza, eza mai te. Epuis soki ozotala kaka na miso boye ozomona pondu yango mpenza elembi mpenza, po ezalaki mpe pondu ya kolemba. Pondu na biso ekoti bepice nyonso to tokaki kolinga, soki olingi kotia bepice otie, mais elambeli nango ezalaka nango sans épice, soki eza mpenza pondu ewuti kaka kobukama sikoyo ezotangisa mai, okotia nango épice to tie kaka mungwa mafuta ya mbila na suka esili, okolia yango na biloko mosusu eza pembeni na nyonso, c'est ça.
Wow. Ko pondu na biso ebeli tokitisi yango awa tosisi kolamba pondu ya ngwangula ndenge tozali komona pondu oyo eliamaka na kwanga eliamaka na makemba na nyonso tolia yango na soso na biloko nyonso tolingi bato balingaka na bango lisusu mpe bavivre frais te neti tomoni awa baprésente yango na likayabu yango wana eloko oyo eza malamu na plan na biso tokanisa mpona lelo tosuki wana. Merci beaucoup Mama Viviane pour la collection biso nde balambaka pondu ya ngwangula. Awa Mama Viviane la présenter biso pondu ya ngwangula ya kolia na likayabu. Likayabu komo na oni Mama Viviane? Likayabu oyo babenga yango sala kindeki. En tout cas oyo likayabu bakongo balingaka lokwa bato ebele balingaka bango su bavivre frais te opesa vivre frais boye alingi yango te bon c'est ça yango bato bakomona bango kolia boye c'est ça. Merci beaucoup Mama Viviane pour nous présenter biso ndeni basala kolakisa biso ndenge nini balambaka pondu ya ngwangula na likayabu kisala kindeki ana moni Mama Viviane ozoli yango na kwanga. Merci beaucoup en tout cas Mama. Prochainement Mama Viviane soto ye olakisa biso nde balambaka nini biso? Kolamba pose. En tout cas prochainement tokoya kolamba mpose na Mama Viviane. Merci beaucoup balandi ya Fantastique Info Télévision pour na kolanda biso na ndenge Mama Viviane alakisi biso nde balambaka pondu ya ngwangula. Tokutani pour na prochaine émission na biso na Mama Viviane oyo akolakisa biso nde balambaka mpose. Kobosana kosabone te pe koactiver cloche ya notification ezale bongo émission na bino Makusa Yeko présenté par Lumière Kitoko. Merci.